Loma qui kanzamo comme maman azanango mutu to asa mona ngana chanda fali kaboy. Eh mama boningamo mama Greta Boité. Mutu tout donc zéro nan netinga boye na maso $600 boye na lobi mutu nyonso oyo boye na bakino mutu nyonso va za $50 nanga oyo il faut aleka na nini bo aleka yo leka loba yeso amati on a obligation obligé bato boni ko saka pepe congolais boy boni ko mama oyo boni yo tu wapi Grenda ceux qui Greta comment est nani hein comment est nani nanu mama ngani Grenda c'est un Grenda nasi ko sekate ba ndeko tandosi Greda Gerda so Gerda mama Gerda yeso mati leka apisi tolongo wana ba aventure na tozo tala ngotro yagola mukoloni bolingi boyoka ke yagola azaki na mbasu yagola o bakanisa ke pa Bellevue TV abima en prison aza bien akeko yamba ya Jani na cimetière na aéroport aza bien ainsi pris na ngana fandi kaka na tala boye yagola ye wana likolo na nini azoya na nini boye na beki makolo ese bukani na ye yeso asekuse poni ko nini ko sakana na batu boye wagola soki wagola azo mbasu mukolo nini abukama mukolo nini wagola wana soki yagola soki abukani mokili mbeko yeba to babokele mbasu bakoyeba parce que to sokomba to yebali moi des gestes muke sali na même ata santé so isa bien te mutumia ni nsamba babokeli ngata mbasu to mona ngona caméra jamais to mona ta place moko basala ngote mais to e ko mona amati na kati ya chaîne pona nini mama ngamo Ngamo dosso kene nango dosso mama kene nango dosso boité en tout cas toujours mona kilo ki bon zambe zate franchement là on te dit la vérité bon zambe zate ya gola la kati na podium na mama oyo na ngana kufa na station a ngamo ko na ndonga bi Jésus Christ Seigneur Marie José auti na matanga ya Jani na cimetière na nini aéroport na mona ye kula za kona na suki dudu la zo yamba baba dudu wana na zo mona wana bo to yokati me ya gola ndengo leka kiwa na mapesa kio combien oyepe malembe pour nous consacrer la peuple de Dieu bakange pe banda au cas qu'on tika la bongo ya gola boti ko sa makambo boyeko non normalement il faut laisser hein je suis un PD quand toi tu demandes c'est un garçon je suis un PD. Tu es certifié? Je suis un PD, c'est bon? Ça va? Je suis garçon-fille. Fille ratée, garçon par chance. Ça va? Je suis fille ratée, garçon par chance. Fille ratée, garçon par chance. Je suis comme ça. Allez, tu parlais là de PD. Je suis fille ratée, garçon par chance. Maintenant, on va faire comment? Maintenant, on fait comment maintenant? Quand tu as demandé encore des questions, et tu vas demander encore, moi, je vais te répéter encore. Je suis fille ratée, garçon par chance. Ngamo. Nakamwe. Yagola na kati ya podium.
Tant que vous avez un scénario bongo, vous avez un Yesu, vous avez un Yesu dans l'aventure bongo, Maman Gerda. Vous avez un Yesu dans l'aventure. Est-ce que Yagola pesani avant d'akana abukanaka? Yagola est-ce que Zaki a bakela qui mbasu? Tout le monde dit kaka bande. Pourquoi vous avez une aventure tio kangi muntu bande yakaka komata? Place vous avez ça la campagne d'évangélisation qu'on a il y a 3 jours. Tout le monde ngana lo ba vérité. Ngane na sa ndekora ngabo limbisanga. Na linga kananga batu nyoso meso na mono sale erreur na koya. Lelo boy na lobela pasteur Mike Kalamba na kama majabu. So na mono erreur pa majabu na kwa ko telemeli nango. So erreur ezate na ko komisa yango na ko sala yango promotion. Mais ceux qui erreur ezate ko lobela yango, ceux qui bo telemi to tiens pour la savoir que non oyo bo sali mabe. Mama Gerda ozana erreur moko grave et en plus entourage na yo mutamalonga azate. Ki bo nzambe ezate. Kibonzambe zate. Yo ngo kiloma nona Yesu Kristo masia bwe pona nini. Ya wewe po yambisa batu Yesu Kristo. Ifora roya na kigangi. Boleka awa moto tu yoza nani. Oye na ngo kikanja. Kigangi kiloma kilombe na kombo na Yesu. Bino yo ganga nani. Yo ganga banani. Oh, gangi wanani? Na waza mwana na yo Mama Gerda, nana waza gangi na yo aza mwana no yo boti. Bino tu. Nako loba na bino, nako sala bino bo. Boni. Ba mama nyoso atwaze so yo batata ba acte oite. Ba mama ba mishiri shabani ya to finga ba batata ba kambo oite. Ote ba mama de boro ba mama nani bazato bate bele ba sala nzambe ya basi bo azolika awa ya bazana comportement wana tina so yebate ya ata même fallait ata faire ko ata même héritier boete ya boendete. Na ina tuna nosko yosko température les a ngeni. Ya mo saint esprit qui tia ko na Jésus mais ya ko yebiso ki no il faut zakaka méchant na batnyoso maloba ki kanza. Ya. Na ko loba mino Mototo, ako zambona ngaleka aba Yesu amata. Loba Yesu amata, opesi mutuboye, Yesu amata. Oye koto opesi mutuboye, Yesu amata. Oye opesi mutuboye, Yesu amata. Tolongona to biki mbongo na yo fa Yesu ali mamsala bongo. Po ni bato amona ba eve quand même place ozo aki ngana zana nga na yeba ba jiwana. Place o huta ki ba mona ke non combien de fois que non au sala ki ba action. Mais ba action ya bouteille en antenne. Tolongo na ukiyabiki na kiko baiser Yesu na ngama mobali na photo pambati. O za kiko baiser les photo. Na lova mona mobali o mundele wana. Uzana Yesu na motema na hotel, uzana na photo ya mundele, o azana image ya Yesu. Photo les mundele. Eza image ya Yesu. Ya lokuta. Aza acteur o ya tournaka film ya Yesu. Akufa pola kala. Azat ceux qui a ça vite ya to éviter ceux qui na parce que ceux banana 1900 combien ceux na 1800 ceux na 1700 ceux na 1100 ceux qui na combien azala kanisu souté assez akenda kayo bikina bezeye ya fungwa ça ta komba Yesu na Biblia yati tundima te mama Gerda na bezeye o mamoni ba photo mais yo moko ozoma ba photo Yesu mango ya no zoma mola wana o yo yebiete o yo ebine Yesu ya pancarte o ebi Yesu ya photo o ebi Yesu kaka modèle oyo mais jamais o tira même ko yamba Yesu Christ moko kolope mo biki sinayo to mona da place moko ça ba tu délivrance c'était délivrance ça qui ya yagola ya lokuta OK o kangise bande ya makolo pour payer ça $500 ou $300 ya vous jouez avec les gens hein vous jouez avec les gens c'est trop Tapotez la vie, tu as un cas, mes amis, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez la vie, un maximum de tapotage. Photo ya Pamba, ya Maria. Ok, ko baiser ngo. Yo, tu na tombo à Yesu. Na évité Jérusalem yo utaki kuna. O signé même parti à ma bé, to signé même parti à malam. En tout cas, la besoin na yeba kaka la famille, juste ka poto yeba.
Il y a Black bonsoir. Oui, c'est bon, c'est bon. La Rose, quand on commentaire, non, ma commentaire les matins, s'il te plaît. La Rose, au cause. Quand on a commenté à 5 minutes à 10 minutes, s'il te plaît, on a enchaîné dans le bateau. Merci beaucoup. Tout comme on a entendu à 95, ça va bien. On a combien d'avoir 35% de tapotage. Tout nananam. Nangina tuna, ngana ebite, bino de boyebi. Pour biso bonzambe, bino de boyebi ku bonzambe. Papier wana. Eza Yesu Masia oya kufa peza de kulusu mwana nzambe des photos ne tikalaka oyo mona ete depuis ko na botayo ba ko na botayo oyebi photo wana te photo moko basali nga pena ko créer photo ya Yesu wana baza ko imprimer ngona ba bibliothèque photo ya Yesu wana baza ko tia ngona ba bilamba photo ya Maria Yesu wana baza ko sanga mata boye osala ko ba témoin de Jéhovah ba tia mi na oke ko baiser moi mobali o la lela est fort. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. Ni mama guerre de Tikako. Il faut arrêter. Yesu no kaka amata. Ozo pesa batu mbongo. Avec condition. Il faut voir la caméra c'est que Yesu ngo azate. Il faut tout tika. Il faut tout tika. Franchement, il faut tout tika. Nangina tuna. Nana ngoma mama Michel Chabani asa pesa mbonga garantie ndako balekisa na caméra. Nana ngoma mama Deborah asa pesa mbonga garantie ndako balekisa. Nana ngoma mama Esther a pesa mbonga ndako balekisa na kati ya caméra. Je voulais savoir seulement. Nana ngo Michael Ambai a pesa mbonga garantie ndako alekisa na caméra. Nana ngo Pasteur Bondo ba pesa mbonga garantie ndako alekaka na télévision. Nangina tuna Marcelo a pesa na ngo mbonga garantie ndako ala collection nani ata frère gola ata héritier ata fali nani ya poni kukitisa ba mimba batu boya ya bazati to fali azati ata Denis les a soutenir ka bato mais tika ko ya ngo bongote azati mais yo oye pena obligation obligé batu na ko bambombo ngane longia na sopelo soyi motokolanga nsambe na zimbo na sa pou ya kamera pou na bibi pena ke meko si bana betio mbata sakana kananga motokolanga mageta o mekira kama kuzoba na mpato kozwa Bataille solo, hein. Yo comme il a TikTok, il y a pasteur, hein. Mais vous aussi, ma camon est à la cate. Tolongona, ngana tout na lanku. Ya gola. Yo zaki na potate. On timi oya ko sala scénario. Na mama oyo. Ya yabo kwa ko zo malédiction mususu. Tolinga komingi ya gola. Ça y est internet na yo so ko sala mama o ba promotion na ye so ko sala le ba makambo belé ça le la ye mais ko quand la délire et théâtre on a au sala quitté et zo la tu combien de fois que non ozana potate o bukanate ba la kisabiso place ozaki na hôpital ya gola ube boye ba makambo zo sala te mama o yebi place a otité ba makambo na ye to boy te to ko lia mbongo ba sala ya nzambe mais ya modèle oyote ya ko obligé ba tu boyete mama azana ngo bah toi la place au fana qui la public wana ceux bozaki osaki na monga fula ceux qui pena kingasani asuka ceux qui na place nini bosalaki na ngina tuna ba toi na ba moni ba ngompe ba zoba pour bosaki na place mo ba milliers moko za requiler pour ceux ba milliers moko ba banda ya gola yo mukoni ozokaka bo funga bila ba commentaire c'est bo fungola toi ba ko tapoter kaka bo fungola ya ba commentaire pesa ka bien s'il te plaît baby nani Rose Mokonzi ce causa s'il vous plaît bo funga ba commentaire. Merci beaucoup la Rose Mokonzi. Au nom de l'amour, merci beaucoup. Pour ceux qui vont faire la kango, na bandal, ton na kitambo, ton na gombe, ton na GB, ton na victoire, batuba yebi ya gola ube na kasavubu ya campagne wana ne ya gola
Yagola mukolo nini po muto kanga ngana ganga nanga. Na ko na ngana ga Yagola yo mukoni ozokaki. Wa Yagola ba kieka ka ba milliers moko za requier. Oh bah yebi ba. Ato mozo sa ba pantir makasi na kata Congo bo pona ni. Yango Fatim, to za na chance c'était mutamala mwazate. Mama oyo. Akangi Yagola pota na makolo ya lokuta. Yesu. Telema. Okepe na Yesu, okepe na putu wana, okepe ko sanga. Nzambe merci pour dekisaki campagne nga malamu. Ah! Mbasu ezate, Yagola sana mbasu te. Hein? Mama Bikundi. Bigudi, so Bikutu, so Bikundi. Bigudi. Botiki loko bozo sa. To webi ke biso tout, toujours vivre la femelle ba sala ensemble, mais ma comportement nini. Pour ngai na on so bien tendance na pembela mai kamba na pembela ba diabu boya. Ba ngo ba ningi bêtise été. So na mo ka ngo ase bêtise na kwa koloba. Pour nga na sala nga bongo. Boyete. Olongo wana yo wana lelo c'est so bien ba geste nyoso a. Zela mama bo pisa quelques minutes. Lelo toujours jouer toutes les choses compte. Wapi leo wazete na ngana ndako wao kuma wapi tukina oyo. Oye boye. Mama Greta tala ndengo ya kia lelo ya mikolo nde yango yo. Ya mikolo yo toza boye. Oye pesa boye. Bando wananga tanto lobela likamba Mama Gerda tango bomoni ya juju aye kolobela likamba Mama Gerda na sir boza ebele oboyebi Mama Gerda ba oboyebi Mama Gerda te Mama Gerda aza prophétesse moko abimisika na TikTok o akendaki Jérusalem epai wapi o basala film ya Yesu. Alors Mama Gerda kendaki kuna pona koyebisa biso zongsa Yesu na mitema pona olobake ya uti komona pena place Yesu akufaka na place Yesu asekwaka. Mama Gerda amonaki nyonso. Mama Gerda aza moko o soka azopesa batu mbongo azosangisaka batu ebele na ndaku na ye azopesaka batu bambongo o eze important yo lobaka ke tanga pesi yombo yo lobaka ke na zongsi Yesu na motema Yesu aza nani na zongsi na motema wana apesi yo mbongo aza o azofilmaka batu o azosala vraiment makambo moko o batu ebele ba osepela nango te yango bomoni ya juju aye kolobela concernant comportement ya Mama Gerda. Comportement na ye e sepelisa bato ebele te bato musu bazomona na bango normal mais bato vraiment bayebi nzambe penza bato pe bakota pena mozino na mama nzambe e na bato ebele ba osepela na comportement na ye te bato ebele ba osepela na comportement na ye te par rapport ya makambo o azosala babilo mo boye na ndaku ne soke na ndaku ne atia photo ya Yesu partout na ndaku na ye tina mituka na mituka partout na ba rideau partout ba photo ya Yesu partout ba photo ya Yesu a filmé wana ya tiango partout na ndaku na ye okuta eza kutu grave chaque temps va bima fois kende kopesa ba photo wana bijou okende azopesa ba photo wana bijou asa makamoko o vraiment batebele ba osepela nango talor batu mususu epesa bango kanda batu mususu ba trouver ngo normal batu mususu vraiment ezopesa bango kanda atako tubalobi nga na bala Yesu na kopesa ye mikumba na nga nyonso mais pas jusque là atako tubalobi ke non Mama Gerda bala Yesu pas jusque là Yesu ngo paza muto sakanila te to mona yazo kende bangomba tozo mona zo kende partout andeko mama na mbongo sakana te so otali mapangu na otali nombo a mituke na mapangu na ye olobake mama na ana mbongo alors batu musu ba komo lobake non eza mbongo akisi eza mbongo mabe yango bomoni abatami na sima Yesu ndazo pesaka batu ba mbongo wana to mona kutu même ba youtuber ba komi ko kesala ka be émission kuna epa ya mama wana ba okende ba pesi ba mwa mbongo ba okende mama na pesi ba mwa epakolami ale basali émission kaka bongo nde tozomona. Alors mama na ayaki pe na internet alobeli bata TikTok nyonso alobi o esengela ki aloba
alors comme afingaki alobaka makambo moko esepesaki bata TikTok te yango bomoni ya Juju aye kosala live mpona kolobela makambo ya mama Gerda mpona olobela maka en tout cas soko oyebi mama Gerda te ndeko na nga ozolanda nga soko oyebi mama Gerda oyo tolobela awa te kota kaka na TikTok koma kaka mama Gerda omona mama Gerda yango azokendaka bamontagne aokendaka baJérusalem azolobaka tozongisa Yesu na mitema donc eza kaka pasi makambo nzambe oyo tondimela eza pasi eya na bato mosusu baosalela nzambe na ndenge asolo me eza mpe na bato mosusu baosalela mpe nzambe na bandenge na bango donc tosalela nzambe ndenge moko te biso nyonso mutu mosusu aosalela nzambe na kashe na ye na ndenge na ye mutu mosusu mpe aosalela nzambe na kashe na ye na ndenge na ye donc eza kaka pasi ezaka pasi soki aosalela nzambe solo yende ayebi soki aosalela nzambe lukuta yende ayebi mais pasi kaka eza na peuple congolais comme pasi eza nango na mboka oyo biso nyonso toyebi ke pasi eza na mboka bato bakomi koke kozwaka bambongo moko ya bien te likolo ya mbongo bato bakomi likolo ya mbongo soki okepa mama na sambe lelo ayebisi yo makambo loba boye oyeba te makambo oyo ozoloba na r mosusu azokoinitie yo sans yo oyeba te en tout cas nzambe abatela peuple congolais donc nzambe kaka abatela biso po makambo eleka na mukili oyo eza kaka pasi bandeko na nga tosilisi na biso tokomi na biso na suka vraiment soki eza mbano ya liboso okoti na Irsil Botelo TV osabone okommente olike opartage nzamba kopambola nolobaka na nga toujours baabonnement na bino nde esalaka force na biso alors soki vraiment eza mbano ya liboso okoti na Irsil Botelo TV abonnez-vous commentez likez. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzamba opambolo. Donc partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez na Facebook. Tindela bandeko partout. Bandeko baza misika tindela bango lien pour que balanda eloko nini oyo to zokolobela. Un peuple congolais to fongola misu, to fongola vraiment misu. Surtout na mambo etali mamba nzambe, il faut vraiment ko fongola misu pona yango. Mamba nzambe eza makamoko eza ya baventure te bato ebele lelo ba vie baby bango kaka pona mamba nzambe oyo alors il faut ofongola misu koyeba esika nini ozotia lokolo likam nini ozoyoka lelo pona mbongo bato ebele babebisi ba vie na bango pona mbongo bato ebele babebisi ba vie na bango kaka pona mamba nzambe oyo affaire mbongo oyo bato ebele babebisa ba vie na bango. Alors tosalela nzambe na solo kande ye moko mama Gerda zoloba tozongisa Yesu na mitema soki eza ya solo tozongisa vraiment Yesu na mitema et ozala bien tokutani na bino à la prochaine occasion soki Yesu azongi te bisous bye fungola ngome tika ko intimide ba congolais ona oyebiso ngona tozala tomasumu tozala bezo tuyoko sambela nzambe yemba nzembo no ya kala oza ko yemba na lingi mwa mobali we mamba na lova yo fo mais oza normal te mwa mobali ngwa nani so linga Yesu motema na yo ngoli kala na ba camera na batute so linga Yesu motema na yo ngola sa bateki ndeko pesa batu mbongo so linga Yesu motema na ngako pesa ko contre tu batute awa so Yesu motema na tout le monde tamboli na yo eza ndenge nini soko za campagne toko sunga yo to sala promotion ya campagne mais zati ya ko lekana ngona télévision ya koleka nango boy ko exige batu busalité bo filmer batu nyonso filmer mon toana tout za mona nga mama za ozaka yankia wa yankia yo de comment c'était merci encore tapoter la famille zongisa Yesu na motema na zongisa Yesu na motema ngani ngini non nazo ta délivrance te oui na zongisa Yesu na motema nanga sikoyo après ko zongisa Yesu na motema nanga enseignement ni nango mama yoko pesanga to boite mwana mwasi pa kotea enseignement ni nango zana ngwa malonga ya ko baiser Yesu ya ko embrasser Yesu na monoko na tuni kaka na embrasser esprit tuna ko embrasser ngona liloba nzambe mais évangile ngoni bozote ya biso bondenge ni
tokoyoka banani pe tokotika banani botika biso na kipede na biso botika biso na kindumba na biso botika biso na masumu na biso botika biso na makambo na biso mabe pour nous embrasser son ndengeni après ko embrasser yo na bosa poza ko embrasser ko yela ngana kuluko ngama mobali musu na embrasser ngama mobali na embrasser Yesu nous embrasser Yesu na zika photo e kulu so na tchango po Nkamo mama. Nkamo. Au côté prière, aucun ngomba, il faut battre zingo caméra bola kisa. Ngala ngina to important c'est la caméra na yo sokoza na place ozo lukelunga nzambe. C'est quoi? Naza na besoin na ngana yeba. Église na yo eza wapi? Ozo sambela Yesu. Ata biso to ata muto akufi to tia caméra boyesa kamabe. Mais yo tan ozo lela secret na yo liboso ya nzambe ezalaka keno naza concentré na lingi ninité bino tuto ko sala live. C'est bon. Ba filmer bi ba tuba la kisa ba tuba. Donc place ba pesa yo mbongo mama Gerta. Place wana degreda, place wana de ba exigence tout ça va, il faut les afficher. Aussi ça otini mbongo, otini me caméra ko moninga na sambela. Ndela ninga kabongo bato baza mbongo. C'est que mbongo wana za ya bato ya mabe. Ngandi na ndobi yango mbongo no za ya mabe mama Gerta. Ida mbongo malamu te. Pour ceux qui mbongo malamu on va ça va tout dans mon cambo de société pour signer part bon to qui na kombo ya Yesu to si pas kombo ya Yesu wana bat bakuya to ko minimum bato je ne crois pas na yebiki non uzawana uzo benda batu bele ko ya na tantu na ndako no batu matiti makolo mangono ko kombango o mimi yango ko to papa to afirmation oui tout monde uzo saba enve ndeza ana poto sona ngape junior na ngana sama kambona kaka na mboka mpasi na zana ville on avance ana poto kaka abo na koti kaka na 15h30 église na ngoza kana bo mikoti moko na bo e kokuto kuno kuti o mape pour signer peu importe moko bo kini ko sanga ko na Congo no sa bo msaba population ebele ni États-Unis zandingi moko na Suède kutu ne place ba demo ba salaka eza mo bazana bangwa na zo mbali moko ya ba sense moteur na biso on peut faire comme ça ba projet tout yelanga sona ba makamba parce que na yebi yelanga iya na mutu nanga iya pezana maboko nanga an mama na boka bagi wana ba moko mobana na boyenga na exige na côté na église wana comme ça l'église wana boye ndi ba ko pesa nga siko pouvoir na ki le quoi na za vie akipede boye na kati suki na iko maxe batu kino na tiki mavokambwana nzoka ngana zozo salitaire batana na zo ko memela batu koto na poto na ba acte na osama ko soutenir nga na ba mbongo na bango na makambo na bango nyoso ebele na ko sasko riche puisque c'est ça que toi tu fais. Tika koko sabatu Yesu azate on beza solo po Yesu ya solo akufa biso na kulusu Yesu penzo ya yaka penza mwana nzambe yaya soki nzambe ngo lobaka tati siko ya fara beta rabatu bambata menaka beta pour Yesu wana au côté prière au mi boy kolia au boy komela na pasi na yo na souci à vie